Mpungi antukusu fatata Davis. Nukulula Naku. Ba tata iba mama kiamboto kyoto awe tukolele be tompe tule tezi o kombo ya tata ya mwana pe tata Mulumbo Santo tolandi mate na biso na kat nanda kwa Nzambe ndenge baotikote ya biso bile na biso ya bomo bapesi biso yango ko batela biso moi mobimba programme nyonso pe lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela lelo ezali mokolo misa batu to bandimi soki azali kosakola te soki azali koloba te wana biso bandimi to batu tokoloba ete toyokaki te tolandaki te alobaki te papa Simon Kimbangu Kiangani azosakola be azosakola te azoloba to azoloba te ezalaki kaka ndenge wana na tango ya papa Simon Kimbangu panda ye moko nkolo Yesu papa Simon Kimbangu mama Mwilu bamvoala misato lelo yo ba message ndenge na ndenge uzali kobima ba papa panda ye moko papa kisolokele papa dia alungana papa dia ngenda kontima surtout na papa fuma lo papa dia ngenda kontima tozola na tozola te yango pe papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosalela yango tozala bana botosi toyeba batata balingi nini pona biso elo mokolo misato ndenge balobi na biso tokota na misala ya lingomba tolanda kilobi message ya papa Mfumu Longo papa dangenda kontima ndenge nini bakolelaki epa ya mama Mwilu bilanga tango nyoso bilanga tolanda kite mama Mwilu malgré prisonnière mais mokolo misato akoko kende sika mosusu te kaka na musala ya lingomba malgré na tango wana na kobombama na tango wana flama afandi ao na Yerusalemi mokolo nyonso ya misato ko bengisa bamboka nyonso izingi Yerusalemi komata awa kosokola mboka oyo ezalekela ndako mibale oyo ye moko mundele abandaki kofanda na oyo koma kunana nani na fondation esika ba policier babandaki kofanda mboka nyonso kolongola matiti banjete mingi tomoni elo na miawa ndenge tozake chantier banda kuna depot ya mizeti na se ama ya nkamba banjeta manga banjeta mbiele tikala sini wana mundela bandaki kolondisa pona nini nantina nini asali yango banda awa na likola montagne ti na ma ya nkamba kolakisete bayebaki
tina ya mboka oyo bongo biso moko bakolomboka yango tozwa misala na biso ndenge tata molimo mosanto azokotinda biso esalama ndenge wana nakondima nyonso mpe ebandaki komona na ete conscience nyonso wana ezalaki na bambuta na ntango wana bayebi ete mosala ya nzambe kobatela mboka oyo yango biso nyonso lelo ndenge tokomi malamu tobatela mboka oyo tolandi tobatela mboka oyo makasi na biso ya molimo nde ezali awa na ntango toye na Yerusalemi tokotia kondima nyonso ya bonzambe yango tolanda ndenge tata molimo santo papa Simon Kimbangu nkianga naza kotinda biso tomipesa mingi na mabondeli mpe tomipesa na misala lelo mercredi mpe tokosenga na bato oyo bazwaki promesse eke fo bavoyage lelo na ntongo na bus sima ya ntintsani boye bokomisi bakombo na bino kuna na bureau ya transport kotambola na bus koya na makala te koya na bafufu te bifunda to ba voyage spécial kamba oye ya spécial kuna peka na transport ozana makala na yo kovayi mafufu po libuma otikalaka te kuna pe bakoyeba camion nini bakopesa bino oya munene pwete biso nyonso tozala na facilité ya kobima oyo kaka bakotambola na biso oza na makala te oza na fufu te kafa mwa kwanga no moke ya nzela wana epikisami te tintsani ekozalaka ntongo nyonso na ntina bosombi mazutu yango 15 minutes kaka sima ya 15 minutes oyo tokota na misala bana ya Grand Équateur lelo tokosalela kuna na site industriel ya Kankipaku mema machete mema Congo esalulu nyonso Grand Équateur lelo nde tokosalela kuna Grand Bandundu toyebi musala oyo tozokosala tokota na misala wana biso mpe basi totikali kolona kobokola bisika oyo ezali ete esengeli tokende kolona si tomonaki bamvula yango esi ebandi malamu tomipesa liboso ntango toye na libondeli toweleli mpe ngonga tokota na misala tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santo amen. Mukunda ntini Mukulula Naku Message que nous suivons chaque matin, chaque dimanche, eh bien, c'est pour le mettre en pratique. Papa Mpumambanza, Papa André Mbenza Kiangani est revenu sur ce qu'il nous dit chaque matin, c'est que nous soyons des enfants obéissants vis-à-vis de notre cher Papa, le Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Cherchons à accomplir sa volonté, à faire ce qu'il nous demande, car il sait où il nous amène. Et nous sommes mercredi, comme il l'a dit, vous le savez, ici en Kamba. C'est un jour consacré entièrement pour l'Église, c'est-à-dire toutes les activités qui vont s'exercer, qui vont se faire ici en Kamba ou ses environs. Eh bien, cela va pour les comptes de l'Église.
contrairement à d'autres jours ou la semaine où nous pouvons vaquer à nos occupations. Mais du moins pour le mercredi, suivant encore, je disais, l'ambiance devant la... Tata Molimo Santo azali kolanda biso alobi ete episalamaki promesse eke mutuka ya mibale oyo ekobana kozwa poisson na mwanda po kodistribue esi ekotaki apesaki promesse ke lelo na tongo tokomona yango epusana tosala ntshitsani na lombangu nyonso komsa na nsima ya ntshitsani yale tomoni mutuka na biso yango tata Molimo Santo aza kolanda biso yango asali ngai rappel. Voilà, tout à fait. Hier, Papa Mfumwa Longo, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, nous a parlé de ces véhicules réfrigérateurs qui va servir à notre chantier ou alors notre industrie de pêcherie. Et comme vous le savez, avec notre bateau de pêche qui se trouve à Mwanda, plus précisément dans le port de Banana. Donc c'est pour dire que port autonome de Banana, bien sûr, nous avions eu la chance, l'occasion de voir ces bateaux lors de la cérémonie de la pose de première pierre qui, comme vous le savez, a été posée par les révérends Ndungi Maïlou Octave sur la recommandation de notre papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc aujourd'hui, nous aurons à voir ces deuxième véhicule qui vient d'être acheté par le fidèle kimbanguiste de l'Europe. Nous aurons tous les détails, bien entendu, car nous ne savons pas exactement si ce n'est qu'un pays ou alors toute l'Europe dans son ensemble. Qu'à cela ne tienne, nous savons que tout cela s'est fait pour l'intérêt de l'Église, cette chère Église qui fait la fierté de, non seulement des kimbanguistes, mais de tous les Congolais dans son ensemble, pourquoi pas des Africains et pour les Noirs du monde entier. Papa Tchango. Kidika batata ba mama motulu melandla muna mvuvumia tata André Mbinza Kiangani beto songi sila da tulmana songi sila mfutabo balulan samu bontu muna wenina ukezi muna dingala tusidi muna ndinga ya lumputu ukezi muna ndinga lumputu tusidi na ndinga kikongo na ndinga kikongo muna ndinga kingelozo imu dio beto tutula ndinga za beto ngabutu widinga insuka kwa niyo kanzi kinavo numero di basosa mu mambu kuna mbwangananu ya mbanza ya nkulubo na yelusalemi ya nkulu imo maonsono ndinga za saba sana idiodo tubalulanga ndinga yimusongavo ay maonsono kwenda muna kidika tata mfumanlongo tata Simon Kimbangu Kiangani zono watumene kutosongisila mukumakia samu wa unene mukumakia kamino bukumbi dia dinene ndiko na nati mbizi za maza zozi kuna bakama kuna mbanza mwanda ilwa kisa kukunkamba ilusilemi imudiodio tata André Mbinza Kiangani kavutu kididi akansamu musongavo kumbi dio dina bakimosi sito mona dio budilo akaontwala o ye songa dio vantadi sabito bonsono kidika malongi mamboti tubakidi kwa tata André Mbinza Kiangani malongi ma siki ma kidika maonsongi musonga vo batata dianginda kuntima tata dialunga na Kiangani tata kisolo kele lukelo baba kamalongi kuna kwa mama mwilu kia wanganzitani kadi kyo kia kanga matata Simon Kimbangu tutuminizaya ngonda zoli kukunkambe ngonda tatu kuna mbanza nsanda uzikangama wele munansizanda mama mwilu wasala twenia ya ndumba ya twenia kanilevo bana baiya kanzi wakala kibeni wafuana muna lokula kina ngampi kafati kwela kwa ni kibeni kanzi mwini vonkatu mono kinavo in kento wansomba wasanswa watomalongwa kia izampe mukumakia mankakwazi ya tuka kuna zulu mukuza gana tata mwanda vela moko imudiodio
kena entangu mukwela ukansi wa kala ntangu mus longi lenkangu wa wonsono mbana bani ye dibundi amvimba watu mada lunda muna tuka muna mvuna funda dimosin kama voa makumole ye mosi ti wizi ya luakisa muna mvua funda dimosin kama voa ye makumatanu ye mosi wizi ya gana kuna moku matata dengenda kunsima tuzeyi boy kalundle dibundi atumala lundo bambote kansi muna luku la kyo tutuminiza ya vo kaina wankakako ndondo wenavo wa simba dibundu botengtwa lunde dibundu mumvumi abidi lutila mama muilo kansi wano to malunda dibundu ba dibundu peda vwanda kadi batanga vo eba kento babuba nganga Tanzambi kan kento mosiku wa lunde dibundu bonso mama muilo kya wanga nsitani yani walunda dio ye babingi ba izidi mindele metavwana mukatika luselimi ye kuza savanga mu makala ya unsatu ye kunzuganga mpasi kunwanisa kansi mama mwilo tumasimba kisalo iwunu kiki kisalo kiki kimone kidivan tenda nkongolo tutumavutula matondo bampangi batate ba mama dia ludi dia kiese kadi kala kayani kungampasi enkala kadi kuba mipibubu kungampasi kwa betu imuwunu kiki malongi mambote mbote to bakidi zono iwunu kiki tata Andre Mbinza Kyangani budi dia kansonso mumoma onzo kamin lungila zono iwunu matumene songo suladi akamulu mukya wunu musongavo mama mwelu watu masala salukiani kansi wunu ilumbu tatu ilumbu tu indulanga mpasa mama mwelu ye bamvoala babonsono tata ndala skatmulu songi siladi aka. Tout à fait, papa Mbinza Kyangani. Si nous commençons à comprendre que effectivement nos papas cherchent notre bonheur parce que à voir ce qui se réalise aujourd'hui en Kamba Nouvelle-Jérusalem au sein de l'église, et on peut absolument conclure que nous sommes plus près de là où nous allons. Suivons encore une fois de plus papa Mpuma Mbanza. Tozali papa Mibima, nous sommes lelo mukolo nini? Lelo mukolo ya mercredi. Mercredi ya banani? Mercredi ya ba mama. Ya ba mama? Inge takolo. Tokotala ba mama? Tokotala ba. Ba tata oye. Oye. Boko chama nzaka? Toko chama nzaka papa. Soki ba milembisi. Papa. Biso tozalaka na biso bana botosi kasi soki tomoni ke bazotambola bien te kingana bayebi yango ukwenda ya kunzila nduda vakodi soki pe mwaye tobotolika sima to honorable bongo te eza bongo mukonzi oyo nzembo yoka kate ya dirija tosala manso nokite bapaya bayo kobotola yo bobotola kasi yango wana mama yango wana papa soki bango bakoki na bango te batata yo na bu jeunesse na ozalaki matumboli Mama oye batata oye tozaka na 15 minutes po tokota misala. Papa de la ville à vous l'antenne. Merci Nzambiami. Maman. Nous avons suivi l'ambiance devant la résidence avec Papa Mpuma Mbanza, Papa Andre Mbinza Kyangani et les révérends pasteurs de la ville sainte, les révérends Soukami Bambona, justement pour donner le goût à ces Tinsani qui va se dérouler entre, comme à l'accoutumée, les papas et le maman kimbangiste ici présent devant la résidence. Eh bien, nous attendons impatiemment car ça nous a été annoncé. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième quart pour justement les réfrigérateurs qui va servir à ce qu'il y aura comme produit de notre bateau de pêche, tout ce qu'il y aura comme